nazalaki na losambo na obondela nzambe na yo mona na ba nzela il y avait l'esprit de mort où ils ont circulé nzambe ayebisinga nini nzambe ayebisinga na transmettre message pas bana na ye monda mulili ebongisi mingi ba sacrifice monda mulili esenga mingi makila esa nini etanga batu mingi ya monda mulili bazala posa il faut ba renouveler ba pacte na bango na diable ya wana batu oyo bazala mingi distrait to remarquer le comment il y aura beaucoup de morts ba mort monsieur oza mutu alala kika boye malamu kité OK ba mort monsieur kozala ya ba accident so za na nzambe te lingo za tana satana yo ni nzambe ni satana bato wana ndi bakufaka mingi na ba accident ba kaza et mutu wana certain occultiste ya haut niveau monde occulte etambola mingi na ba sexe na nzela ya rapport sexuel ils ont bato belé ba yiba ba étoile la bato beaucoup de serviteurs de Dieu ba enseignement ndeti ya ba brisement et pas na bango brisement ils ont ndeti démoniaque so mutu aleki na persécution c'est que aza lié c'est que aza maudit oh même notre Seigneur Jésus-Christ a passé un peu na passé a passé un peu na ba humiliation année 2000 mata likolo eza mingi ba chrétien mingi ya loyenge le Seigneur Jésus-Christ yenda aza le vrai prophète ba papa bazali ba vanda batia ordre que qui mieux côté ba mabeza la suscité et simbate que à part cette vie il y a une autre vie éternité na yo passé ngo wapi il y a des pasteurs aza rosicruciens Mama if love is crazy love is for me. Shalom bana ya Angleterre mobimba c'est papa Moïse prophète na yena sango ya malamu pona koyebisa bino ete le 17 novembre tozana convention na Tottenham pa ya pasteur John Ngela nazo koloba ete ba oyo bazaka ba problème oyo koma chronique lokola bana ya ba autiste lokola bato bazana blocage lokola bato bazana limitation lokola bato bazana maladie sila kate biloko nyonso tout ce que koma chronique boyeba ete zali démoniaque tozozela bino po boya bokoma décharger na kozala ngai moko tete na kozala na pasteur John Ngela le pasteur John Ngela en collaboration avec prophète Moïse bien-aimé tozana bino dimanche le 17 kozang sate de koranga nzambe akosala nzambe akokangola nzambe akorestaurer yo malade umele tamulai oyo problème kutunso za attaquer ba triquer yo yaka le 17 dimanche na 12h30 na community sport center Moïse Makoma tozana en prière ensemble tokuta na sport center en face ya Tottenham Stadium toza wana ndeko boya ebele nzambe akotika bino te parce que oyo komi ta ya nzambe balwa nyonso établi par munguna nzambe ayeko benga nango nzambe ayeko pesa guérison nzambe ayeko restaurer yo mtoza na problème mtoza attaqué par l'ennemi viens et Dieu va vous délivrer na combo na esprit c'est le pasteur John Ngela retour à la parole fire boya ebele boko la 17 novembre ebele kati na biso bakobika ba limitation ekosila ba blocage ekosila ba maladie ekosila bana ba autisme o babika kate bakobika tozozela bino boya ebele tozozela bino na mboso. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la toute chrétienne avec Yves Ipan, tout ce qui est faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, Super Promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec le prophète Papi Israël. Donc, nous allons avoir sur la ébélé par rapport à où ils allaient bon message de par rapport à peuple de Dieu. En fait, vous voyez, nous allons comme message de pour la en Zambie. Parce que, comme vous le savez très bien, toujours qu'il est déjà vers la fin de l'année, makamizara ébélé, tant de choses où le loba en Zambie, il faut tout mi vanda, tout mi tika dans le samo, parce qu'il y a un des auteurs, il y a un des qui tous à la protéger. Voilà. Depuis ce mot, il y a un des connus sur le Ivipan, depuis ce mot aussi, le prophète Papi Israël. Boni santé na yo l'homme de Dieu, boni moussala na Zambie, qui est bien. Shalom papa Yvan. Shalom papa. Par la grâce de Dieu, tout va vraiment très bien. Santé ça bien, ministère ça bien. Je sais pas les gâteaux, les capots. Tout transmettre les alliés penser au colo à mettre du soaker. Na santé qui il faut aller quand on a chaîne il y a super promo. C'est pour cela tous les capots.
pour transmettre les ali pensées de la part de l'éternel Dieu. Amen. Ça c'est bien. Alors, le sable pour que tout côté en sujet Nabiso. Éternel Dieu Tout-Puissant, te recommander émission Nabiso de début jusqu'à la fin. Mimoni Sakati Nabiso, Moli Momo Santu et les Kako Kamba Biso de début jusqu'à la fin. Moli Momo Santu et les Kako Salakati Nabiso. La Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Mimoni Sakati Nabiso, te menacer tout où ils ayoté, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de te bon délit, de te lobby. Amen. Amen. Voilà, merci, ça c'est bien. Alors, l'homme de Dieu, pour la première fois, mon nuyo na super promo de 143, vraiment, qui est le prophète Papi Israël, aussi, parce que si jeune comme ça, tandis que dans moment où moi, Kopezo Melama, Badama Basi, Badama Baloyonge, donc tout ça, mais il y a une demi koyambela, une demi ko ndima Seigneur wana. Ezaki ndenge nini? Betelabi ce plus père spirituel na bizanani. OK, bon. Na bongo le motema na année 97-98. Année de to bongo la motema eza yango wana. Pe to bandi servir Nzambe jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc année 97-98 ande année to bongo le motema. Je suis baptême, je travaille une église, la Colombe, par pasteur Roger Mopati, paix à son âme pour le moment, depuis l'année 2020. Oui, tu travailles une église, la Colombe, parce que tu travailles, parce que tu as formé, tu as aussi formation pour tout comme tu as l'élo. Ok. Pasteur Roger Mopati. Oui, jusqu'à présent. Si tu as témoigné, jusqu'à présent, tu as demeuré malgré tu as déjà un ministère, mais tu as travaillé comme une église, mais au cas de ta relation, on a été psychologique. Si on a l'église Les Rochers de Victoire, des années 2010 jusqu'à présent. Dans l'église Les Rochers de Victoire, ils ont juste un aspect là, place de tout ça pour évoluer, mais place de route, place de tout yamba, place de tout ça, baptême, tout l'église La Colombe. Est-ce que c'était avec la bénédiction de papa ou bien au bimi ou c'est les rébellions? Et rébellion, rébellion. Papa et moi béni. Oui. Ah, ça c'est bien, ça c'est comme ça. Et ça c'est bien si c'est comme ça, parce que là, on a la biso, on a un souk, c'est plus bas, on a un nini, aux années pembeni. Alors, est-ce que c'est facile, il y a que ça, les nzambe wana, il y a que ça la paix pembeni, il y a oyo lelo, espoké, bande, qu'on a biso, il y a diaspora, makasi, ils a plus, prophète, ils a plus, pasteur, il y a habité. Comment on a surtout dans tout ça, bonjour bani bino sena nzambe makambo yo comment mabe chrétien comment préférer assembler na katanda ko ke à une église. Bon problème eza boye papa Yves omoni biso tango to bongola motema hein biso tango to bongola motema biso balakisa biso mingi wa bokonza likolo. OK, mais lelo bato babongo motema lelo baolakisa bango mingi bozui. OK, biso banda ko lakisa biso mingi bokonza likolo lelo soki okufi molimo no ekende wapi do peto bando tambola mingi c'est la crainte de l'éternel. L'enseignement au biso tozwaka na kala na enseignement lelo muto bongo motema lelo bazo l'accès à la prospérité faut tambola ba jipe boybo sikoyo biso nde to bongo la motema nenge banda ko serrer biso rigueur ezara makasi malgré les lots tous sous na batwana ensemble pembenité po biso pe to komi pe na bana to komi pe ko éduquer pe bana mais rigueur wana jusqu'à présent to tambola nango. OK, eza ndenge baloba so mwana nzete soki etengami ata so na sima olobi o redresser ngo esimba te donc biso so ba redresser biso avant to tengama nde ba redresser biso jusqu'à présent to garder position. C'est que là on a golo ba pona ba serviteur à lelo lelo ezali tant muta bongo le motema enseignement na la prospérité et longo ba te belé devant la présence de Dieu. Oui nzamba pambolaka, oui nzamba tombolaka, oui nzambe asala ba grande chose. Pour Bible lobi l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais il faut te comprendre le komoko nzamba sala maram natanae. OK,
Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Il y a un certain temps où les capés dans moment de difficulté, mais il y a un certain temps où honorer nos salles. Beaucoup de serviteurs de Dieu, enseignement, n'est pas brisement. Et pas la bango brisement, ils ont des démoniaques. Si on a qui na persécution, c'est qu'il y a lié, c'est qu'il y a maudit. Oh, même notre Seigneur Jésus-Christ a passé à peine n'a pas si, a passé à peine à humiliation, mais il n'était pas lié, il n'était pas maudit. Mais na plan nous a préparé à l'écanzela wana pour un jour après l'humiliation aux ala élevé. Le lorsque enseignement mingi ils a bon la motema yeso apesa mapang yeso apesa mituka yeso atombola okobala okende boyebo oh biso na kala bate ya biso nanu kara ba biloko wana te bate biso fo banga nzambe fo salela nzambe nzelo zolanda okozala humilié okoleka pe boyebo mais c'est important suka ça nini okomona o ezali gloire à nzambe donc elonga na rolo ba biso dozora moi chance na ba année ya ba 97 98 wana bandimi ba chrétien solo nde bango moni année 2000 mata likolo eza mingi ba chrétien mingi ya loyenge ba chrétien mingi ya loyenge mutu ba benge chrétien ba banga nzambe te otala vraiment fruit de l'esprit eza kati na été pas de bazara bongo concert moi musicien mo bazara akela ye amelaka ne pe moi biloko na ye asala na nyonso mais biso na kala o sentir que on vendre pembe na mutu chrétien donc tu zoira moi chance moko ya moi suka va ba année 2000 mais le to monyango bilembe quel sous même tina ba fausse pratique na ba prophétie ya lokuta yé na ba délivrance ya lokuta yé somba mai oyo somba huile oyo na valeur à $100 au mona bénédiction au mona bonheur au mona yebite bino bozali pe bato yo bozolanda lokolango tandis que papa na bino boyo kuta bango déjà na makambo pe papa so roche mon pati basala nzambe na ndenga solo wana to yebi yango na matanga ni tuzala wana même ezana batu mususu oyo pena lelo pe baza ba siena makambo ba lobi makambo yo yo zoloba ba yebi yango pe mais pratique na bango za mususu ebite par là analyser yango ndenge nini tout ça la ndenge nini parce que ba père bazali ba doyen makambo bazali oyo ba kokota likambo yo et puis tozi solution remède monani pour que makambo nyo se tesi là bon problème eza boye omoni Christ le Seigneur Jésus-Christ yenda le vrai prophète. OK. Christ déjà a prophétisé dans Matthieu 24 que par rapport il y a temps de la fin après ça ba signe par rapport il y a ba signe tant Christ après ça qui il y aura des faux prophètes. OK. Donc tant autoza le coup la prophétie faut ekokisama. C'est que moi j'ai compris ça par rapport il y a temps au temps de la fin, ils ont la guerre. Tout le monde a déjà signé la guerre par-ci, par-là. Même tout le monde en église, il y a des mauvaises pratiques. Il y a des faux enseignements. Donc, écoute, par-ci, par-là. Ils ont par rapport, il y a temps de la fin. Et là, on a encore le pas chrétien, au bazar, comme tout misama par rapport à la pratique à ma bénin, côté l'église, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux par-ci, par-là, bah, dégâts, même les églises. Oh, ce total malade, on a église, il n'y avait pas de dégâts. Mais le lot, l'église, le monde en a 4 églises, il y a des dégâts. Et là, on a encore le bazar par rapport, il y a tant aux alliés. Christ, déjà, après ça, qui est tant qu'on remarqué, dans l'église, bah faux prophète ma bécotika c'est une église faut tout comprendre que bah passer ba comme fundana justice il faut tout comprendre que to comme une attend un souka il faut que ça ani azonga no moni ba événement union c'est ça ani iso salama donc attendez il doit no lobby que ba papa bazali ba vanda ba tia ordre que kimie kota ba mabeza la suscité et simbate parce que le Seigneur Jésus avait déjà prophétisé par rapport à signe, il faut que les chrétiens comme il y a signe à temps de la fin, par rapport à signe, ils ont la guerre, ils ont la bolingo kozalate, et pas tout bolingo kosi, la signe, même l'église, ma belle sani, et kokota. Déjà par rapport à temps de la fin, c'est que mon Christ, nyonso, moi, moi, nzamba solo. Il faut assez préparer, il faut comprendre que
tomi na ta nsuka yesu akoki kozonga lobi kuna akoki koya briske ndenge alobaki akoya lokola moyibi. Donc il faut tozala prier tobatela oyo ezali bonzambe na biso tolata toujours elamba oyo ezali ya sainteté parce que mokolo akoya ekoyebana te eza briske tolandaka te oyo bato baotalisa biso bozwi nini boye vie oyo eza temporaire ekoleka mais moto opase vie éternelle na yo wapi oyebi lelo bato bazoprépare mingi oyo ezali lobi na bango mais baoprépare lobi ya éternité na bango te parce que à part cette vie il y a une autre vie éternité na yo opase yango wapi otonga mapangu mituka ozobongisa santé na ozobongisa lobi na voyager na osala boyebo mais éternité loko wana bateya biso yango kala mais lelo na mitu ya bato eza lisusu te eloko nga na koloba par rapport ya temps oyo ya mabe ekoti guerre par-ci par-là tozomona kuna Ukraine Russie guerre tozomona kuna baoyo bake mpo basoutenir Russie misusu bake bazosoutenir Ukraine donc eza déjà koannoncer le mal na mokili eza déjà koannoncer un jour guerre ekosalama na mokili tokei na baeglise na baeglise bainfiltré bakoti il y a des pasteurs à rosicruciens. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya dépression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu mais okumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe ya Osana nalobaki déjà bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Il y a des pasteurs aza mutu ya franc-maçon aza franc-maçon il y a des pasteurs asalela bokoko si bazé belé omona oh biso tant que ba chrétien il faut tout ça il a molimo mon centre voilà mais c'est que papa Israël ils en a des komoko je crois bien comme on est déjà ils en a pas venu sur déjà autobima parce que na 4-5 quelques femmes on a pas venu sur Balthazar oyo balobia bimiti na basali na nzambe et na bana ya basali na nzambe abimiti na basi ya basali na nzambe je sais pas moi kutala déjà makambo yo ya ndeko na biso Balthazar on analyse on ndenge nini parce que babia za na puissance za na force même ya koya kobimana mwasi ya mosali na nzambe ya munene
ata bokangi ndenge ni suye soka ye wana ayebi façon nini akokozwa ye na facilité nayebi te kolanda makambo oyo esali yo ndenge nini epuis otali yango na lisu nini. Bon nga ntango nayoki histoire ya Balthazar bon natalaki yango kaka na misu ya musuni te ndenge bato bazotala yango na misu ya musuni natala yango mpe na misu na œil prophétique. Dans la telle on a un prophétique, j'ai compris une chose que mutu wana c'est un occultiste à haut niveau. Azam mutu ya misala mabe. Misala ya soloka. Sikoyo po sikoyo omoni monde ya monde occulte. Etambola mingi na ba sexe. OK. Monde mingi ya mulili. Po le diable a yebi que po a détruit via mutu makasi ezala na nzela ya sexe. Na Bible to mona yango Salomo azalaka détruit na nzela Delila. Mwasi. Donc na nzela ya sexe Salomo ayo ko dévoiler même na secret o nzamba ibisaki mutango yebate. Donc mutu wana c'est un occultiste ya haut niveau. Na nzela ya rapport sexuel. Izana bato belé ba yiba ba étoile la bato. Ça c'est vrai. Na nzela ya rapport sexuel eza bato belé ba yiba ba destiné ya bato. Destiné moko ezaki ya malamu mpona mutu. Mais mutu asali nini ayibi yango. Papa Ipan eza bato belé na se na moyo omona otunga banda kwa minene. A voyager ke ba poto azana renommé makasi azo bénéficier na ba grande chose. Mais toi loaneza yiti na nzela rapport sexuel ayiba ba jeune fille ayiba ba jeune garçon a détruisa ba via bato belé na nzela ya rapport. Eza na sœur moko na kala ayaka ko confesser pa na ngai sœur wana tango bongo motema alobi ya banda ko jouer rôle ndena ko ya bimi na yo azuka super mona bando ke teka ngo na ville. Na tuni question siko bato wana o teka ba super mona bango na ville abi ba pese mbongo ebele abi bato wana vine ko beba soki ayebi nzambe te vine ko beba akobota pe susute na vie. Donc vine ko tika la bongo abi misu na tala bango la bongo na bia oyo etika na enveloppe bazoye na nzela nini ya rapport. Mina inconvénient nini na bandeko ba nyonso ba bimi na ndeko wana lokola za magicien Balthazar et makamba bongo pe na Congo esalemaka nanu étoile wana ayibika ya basi wana te otangu abimi na mwasi wana ayibi ka étoile mwasi na ya mobali ya mwasi wana. OK ta mobali okesanga na mwasi na ye étoile eza déjà volé donc ayibika ya mwasi wana te na ya mobali na ye yango bomona ka mutu wana osala nini azomata kaka azaka likolo azaka na ran likolo azaka na ran likolo oh mission n'est pas détruire ba vie ya bato eza yango wana siko na bandeko balengi na situation oyo etangika kuna na mama Guinée te mais na Congo ana kitesa bazali eza na bato basaka ba acte wana bandeko peut-être conscience ezongika par rapport à ba vidéo ya ndeko na biso Balthazar ba melobi nga PGO basala biso yango bandeko na basala nini po balongo na situation oyo to isa biso ke bakozwa étoile na yo bakozwa destiné na yo bakozwa oya yo bozui. La seule chose au bango bakoki kosala c'est la prière. OK. Au monde il y a d'autres problèmes. Hein? Yaka loba na mosala nzambe. Tala boy tout bela balangelo na prière. Mais il y a d'autres problèmes nzamba ko révéler pe mosakoli na ye. A se révéler mosakoli ne ke likambo eza il faut bosala boy. Bosala. Il y a beaucoup de gens na se na moyo parce que papa na ngai pen to ko sanate o moni oh eza loko l'enveloppe mais vrai loko eza toile eza katia mutu loko so ba pesi enveloppe yo za posa enveloppe te mais eza na posa mbongo eza na katia enveloppe so zuika mbongo na enveloppe ko sa ni c'est pour cela le diable a combattra mingi bato te ma combattra bato bazan étoile oyi bato belé ba yibi étoile na bango yo nyo kwa motambola makolo mais mutu mo so ba jeep mutu mo ke ba poto mutu mo zo sala ba otonga ba mapango ça ba grande chose a bénéficier na makambo minene mais toi wana yo tika lo bénéficier na ngote vraiment mais ba tumso ba osala ni ba yibi yango baza bénéficier na ngo. C'est pour cela nazo lancer message pas mutu nyonso nenge nzambe ndatinda mutu na se na moyi nzamba tiana na mutu nyonso étoile wana ezo contribuer pour na réussite ya mutu
Si tu as la vie, est-ce que et toi les autres travailler? Tu as la vie, est-ce que Marambozo Simba, tu as la vie, est-ce que récite tes alliés? Ce qu'il y a un ça ne va pas, c'est que quelque part, étoile n'a eu ça volé. Vous avez le droit, il faut balander dans la prière, afin que au monde où les alliés le bon qu'on ensemble, afin que étoile ou les alliés qui volent, ils allaient la récupérer. Au message n'a pas eu koloba et pas moutunyon. Ce moutunyon côté un ancien amour, quoi tika bat. Qu'est-ce la rana sima bat. Zamba tia moutunyon c'est étoile. Pour moutouana à matalikolo, pour moutouana à bénéficier dans ma grande chose dans la vie. Mais tant au monde que rien ne marche, on met qu'à besoin simbate, au bali, au bon tesate, aux autres salles fonction à ma case tesate, au senti blocage dans ma rambébélé, aux en a pour ça, il faut moussako nansa, il balandelo na prière afin que étoile wana ils allaient la libérer, afin que toi wana ils ont la scène à possession na yo, afin que au bénéficier yo pour mon abolam, le go la batu monsieur. Voilà, ça c'est bien l'homme de Dieu qui est vers la fin. Ben toujours kinda aussi vers la fin. Yama Solonio so parce que 2024, 2025 et nous kinda fin de l'année. Il y a tant de choses où ça la passe et puis Misaka où ça va me belé. Éviter est-ce que c'est un message mon zamba précieux pour tout si ça naio parce que tout ça peut la fin de l'année mais on rebelle éviter c'est un message zamba précieux. Dans un message on colo c'est pour cela na c'est là qui message wana et le cas na super promo. OK. Et le cas na super promo. Message la nini? Nazala qui na lo sambo na obondela nzambe. Na yo mona na ba nzela. Na ba nzela il y avait l'esprit de mort où ils ont circulé. Ma casse na ba circulation na ba venir par-ci par-là. Na yo mona bat ba olela. Ah balela kuna balela par-ci balela. Bat ba olela kolela on ezaki nini? Ezalaki ba mort où ils ont frappé batu. Siko nzambe ayebisinga nini? Nzambe ayebisinga na transmettre message et pas banana ye. Monde moulili et bon ici mingi ba sacrifice. Monde moulili esenga mingi makila esa nini etanga. Parce que batu mingi ya monde moulili bazala posa il faut ba renouveler ba pacte na bango na diable. OK. Pour afin que na 2025 ba sala nini ba régner. Afin que na 2025 ba sala nini ba dominer ba sala toujours na rang likolo. Il y a un batu, oyo, bah, aux amis distrait. Tu as remarqué le comment il y aura beaucoup de morts. Bah, moi, monsieur, aux amis, alala kika boye, malamu quitté. OK. Bah, moi, monsieur, kozala, il y a un accident. Bah, moi, monsieur, aux amis, belika malade, mora moukié. Mais aux abachu, belete mukasa yani, akufi. OK. Donc, monde amouli, laissez un mine, bah, sacrifice. Zamba tini mosa kolina, na yo bani sabatu, te menzamba lobi, batu bazala éveillé na prière. Bami bomba mingi na lo sambo. Papa Yves, au moni ndenge za awa. Bato ba bomba me pa nzambe, bazala bien protégé mais Satan a détruisera ba via bato mingi, bato bazali ni froid ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Donc mutu wana ye azana nzambe taza pe na Satan te. Na mukilo so azana nzambe te lingo za na Satan. Ala net. Si ko bato bazala net ba onde ba kufara. Po bato bazana Satan toko sanate Satan pas protéger ba on ndenge na ye. On batela bango moi ba singa moko boelo keto on batela bango. Nzambe ndeso abokinde wana ne soki akomi na suka nzambe na suki saka bango. Mais bato openza me pa batela moi Satan pe asimba bango bazate. Mais bato na obela bato baza net. Donc yo ni nzambe ni Satan bato wana ndi bakufaka mingi na ba accident bato wana ndi bazwara bango. Le Seigneur m'a parlé, il y aura beaucoup de morts mais à condition ceux qui bato ba mipesi mingi na prière. Tozana siko na mois 11e mois 12e mois janvier tiba février to mipesa mingi na prière parce que il y aura beaucoup de morts. Pa musu na rogi koloba eza mutu mususu ya musu pe ba sacrifier ye na omona otambola mais déjà akufa na ye. Ça c'est vrai. Donc ils ont senga il faut batu ba mi bomba mingi na prière. C'est pour cela na boya ki message wana na bombango na kati na ngamoko po bible bi toza lokola ba sentinelle. Ceux qui te veillent bien te mabe komeli mutu. Makila on essaie ni ozana mutu na biso. C'est pour cela que l'équipe peut transmettre aux alliés message de la part de l'Éternel. Voilà. Et ça la bande comme souvent mituna ali mais
message yango ya kaka na Congo ya kaka pa ba prophète Congo na ba pasteur Congo ba prophète ba mboka mususu ya kate wala ba kesi ba ngo batuna le message ba kozwa affirmation ya message ndenge nini message oyo ezaka pona Congo te. OK eza message nzamba pesi pona mukili dans univers ezaka RDC to remarquer même en Afrique même en Europe même en Asie même en Amérique même en Océanie il y aura des morts. Ezaka na RDC eza partout sacrifice wana ezanga makila ba congolais te. Monde mulili ezaka na RDC eza partout dans le monde auto ko remarquer il y aura beaucoup de morts mais ba oyo ba komi bomba na saloboko na nzambe eza lokola mbula tango ebetaki na époque ya Noé. Bato bazaki protéger ezaki bato ka bazali na kati ya arche bato bakoya komi bomba na kati ya arche dans la présence de Dieu bato ndi bakozala épargné na liwa affirmation sur un message to zo ndenge message biso toza lokola ba porte-parole de Dieu. OK omoni un porte-parole ya zoraka likambo ba pesi ekendo sa nini oloba. OK mais le message c'est Dieu. Or l'insi de l'Éternel il est karaté. L'insi de l'Éternel les a été ainsi dit mutu. Oh ainsi dit mutu akobosana mais ainsi dit l'Éternel les karaté. Na lo bango na qualité ya musagoli na nzambe. Na ozonga su na chaîne no. Autour na nga sous question message olobaka boyebo to mona basine. Na miyebi bien. Naza basakolo oteke asakoli makambo ko kisamati na miyebi bien. Na lobaka makambu okola ebisinga pe ratarate ko kisama. Tina yo loba boy bato amonye longi nanga. Ngape na risque onkola ebisinga na sani na loba. So na yebi nzambe bete na loba te. Na yebi nini na loba. Makamu na loba bo mona ba signe na ozonga su na chaîne no to lobela yango. Voilà, ça c'est bien. Alors bana nzambe ba ta la biso pour que to clôturer na biso. Bana nzambe ba ta la biso oyisa bango nini. Ba ope bazana bandako ba Saint Thomas bazaka miso ba botila biso na mangambo da to mona ngoto yoka trop oyisa bango nini et puis ba oyo bandimi message ba sala nini pour que bazwa remède o nzamba ko pesa pona ba longwa na mpepe oyo ya mabe na suka losambo pona bandeko bazana makamsongolo pakala numéro de téléphone et puis pesi programme et tonga soki ezali pour la bandenge se bota la biso. Merci beaucoup. OK. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola mutu nyonso oyo alandi biso l'émission na biso. Comme vraiment vers la fin moi to loba et belé ezali mais mutu oza vraiment na besoin na biso okoki kobenga biso na numéro oyo ezali plus 243 97 15 15 722 plus 243 97 15 15 722 soko bengi na numéro wana ozwanga moko le prophète papi Israël to copia ba orientation to rolandelo na prière afin que o témoigner o ezali loboko na nzambe yo za na ba problème okoza loboko na yo tie na motema yo za maladie simba bisiko zobela nzamba za capable ya ko bikisa yo nzamba za capable ya osala ba grande chose kati na vie na yo na bondeli pona bino au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que la main puissante de Dieu et le kakwaji likolo ya mutunyo soit dans ba problème. Oazo ebate quoi faire? Oazo dans ba problème. Tant de Père Dieu tout puissant. Olobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Que ta main puissante et le kakwaji na via banana yo dans le nom de Jésus. Fais sa solution sur toutes les problèmes. Ou tellement qu'il bosso ya nekonyonso. Oazo la mission maintenant au nom de Jésus. Oazo bela tant de Père Dieu tout puissant na sengi guérison miracle et à la partage à vie nae maintenant au nom puissant de Jésus au nyonso tant oaza très combattu tant de Père Dieu tout puissant na sengi yawe chama o le kakokota bitumana pe o le kakolon Isaïe car la Bible déclare ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas dans le nom puissant de Jésus que la main puissante de Dieu et le kakwaji likolo ya moko na moko pe na sengi ta protection divine et à la partage à moko na moko dans le nom de Jésus nena bondeli nena lobi amen que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, bye bye.